yoza nzambe na banzambe, oza nzambe na banzambe, oza nzambe na banzambe, oza nzambe na banzambe. Ata bitumba na kolonga, ata bitumba na kolonga, ata bitumba na kolonga, ata bitumba na kolonga. Ozaza mbole kinyoso, ozaza mbole kinyoso, Yesu ozaza mbole kinyoso, ozaza mbole kinyoso. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Bwana Yesu ni mzee wa yote. Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Jésus, merci kolo, merci, merci pour nangongo lisusu kolo. Opesinga opportunité ya kokota na babiro ya bato na bandako ya bato, ya kozala na bashambo ya bato nzambe à travers ba image oyo nzambe. Pambola enseignement lelo Seigneur, si phénomène famille, femme et mari de nuit. Tika moto nyonso kolo oyo akolanda enseignement oyo abika loboko na yo. Na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth nde tosambe tolobi amen. Nzamba lola pambola bino nyonso bandeko nyonso bozwami liboso ya baitando ikena bino pona ko landa lisusu votre humble serviteur le pasteur Kosi le jeune lion oyo bo misana yi toujours. Nzamba lola kanisa bino. Nzamba pambola équipe nyonso ya Kilongo TV. Nzamba pambola na sima caméra na zomona ndeko nanga réalisateur Kokodema. Nzamba pambolo de la terre. Nzamba pambolo apambola ndeko nanga Rabi Mavinga. Apambola bandeko nyonso oyo pe bozami liboso ya itando na bino. C'est vrai tous en enseignement sur le phénomène mari et femme de nuit. Phénomène mari et femme de nuit. Yango eza enseignement na biso ya mokonelelo oyo toko lobela biso si phénomène oyo mari et femme de nuit. Phénomène mari et femme de nuit eza nini? Phénomène eza loko eza étrange oyo ko kamisa bato. Ndenge mo pe mari to femme de nuit ba kamisa kabiso, mais toko découvrir ce vrai combo ya mari to femme de nuit. Mari to femme de nuit aza nani? Toko découvrir yango lisusu na kati ya enseignement na biso na kati otobla le phénomène mari et femme de nuit. Toza na syllabus mobimba awa oyo toko teya maloba oyo. Babi le phénomène mari et femme de nuit, c'est une réalité dans la vie d'un homme ou d'une femme. Nous vous démontrons. Toko l'exabino. Babi phénomène mari et femme de nuit, c'est une réalité dans la vie. Ya bande kombel pia bande ko basi bongo toko l'exabino. Na première page de biso ya syllabus tozo belango et bongo tozana 4 points. Premier point zali le signe de leur présence. Le signe ya ba présence ya mari to femme de nuit. Je m'excuse. Comment tu as détecter que azana mari to femme de nuit autre peut ça vraiment on a par rapport il y a formation ning tozo qui est là. Comment tu as détecter azana mari to femme de nuit on te dit les signes de leur présence. Ba signe ba présence dans bango. Tozana point B, point D autre le porte d'entrée. Comment mari to femme de nuit a kokota na vie ya moto. 3 tozana les conséquences. Tant mari de nuit côté na vie moto ba conséquences ces années. Bon on a 4 tolobila. Comment se débarrasser? Comment mon toko se débarrasser na kati ya phénomène oyo ba mari to femme de nuit? Toko lobila on a kati ya cinéma na biso autopé ça le phénomène mari et femme de nuit ou en d'autres termes toko benga bango ba partenaire indésirable. Pourquoi partenaire indésirable? Parce que mari de nuit asa partenaire indésirable o muta lingité. Muta canicité. Muta pas na posa na été. Mais à combien de vie moi na bal to comme moi si. Dans terme sur to ba mari to femme d'esprit. Pourquoi mari to femme d'esprit a opéraka na nuité mais asa esprit o ko opérer tant ça ko kanisa. Même na moi mari de nous ko opérer na vie ya moto, même na butu mari to femme de nous ko opérer on te bingo ba mari to femme d'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup de gens ignorent le phénomène et beaucoup de gens et te bel connaissance.
Côté où recevoir les miracles, c'est bien. Comme que c'est bien. C'est bien. Mais ceux qui ont la connaissance, c'est bien aimé. Malobabana et Kozala Lokola, l'Issapo, na Kati, Yavina Yo. Y'a le phénomène mari et femme de nuit. Alléluia. Tika toi adorer sur Zambie, car le même Nzembo. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, merci. Atabitumba na kolonga. Atabitumba na kolonga. Atabitumba na kolonga. Atabitumba na kolonga. Atabitumba na kolonga ngai. Atabitumba na kolonga. Atabitumba na kolonga. Atabitumba na kolonga. Yozaza mbole kinyoso. Yozaza mbole kinyoso. Yozaza mbole kinyoso. Yozaza mbole kinyoso. Zama pambolo ndeko Patrick na Sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, tozongi na makambo tolobela na cinéma na biso sur les phénomènes mari et femme de nuit otobengi dans le lenge mususu partenaire indésirable to mari ou femme d'esprit. Babi phénomène oya mari to femme de nuit babenga ngo ba mariage spirituel. Tout comme ba mariage satanique oyo na cas nango sur 10%, tozomona 7% basi nde bazo tomber victime nango et mibali nde baza na 3% ya victime. Donc phénomène mari to femme de nuit et ça phénomène oyo to ko bengo ba mariage spirituel. Oyo na cas nango 10% sur 10%, 7% basi nde bazo tomber victime nango et bongo 3% eza mibali. Je pense que déjà dans la Bible, il y a une question qui est mais pourquoi 7% bas si tomber victime, 10%, 7 et 3% c'est mal. Bien aimé, n'hésitez pas tant que l'on a enseignement au tina suka benga na ba question au monde c'est tuna to ko répondre na ba question c'est tuna. Babi mais la plupart des femmes sur 7% baza ko se retrouver na kati phénomène oyo ya ba partenaire indésirable to ba mari d'esprit auto bengi mari to femme de nuit. Nangana font la parenthèse moko pe na kokangango mari to femme de nuit esprit nyonso azaka na corps lokola biso batuité. Mais esprit alata corps to esprit azaka na cercité alata corps to cerce par rapport à kambo à ngasala to par rapport à mission ngasala. Par là je voulais dire quoi? Vous savez quoi, dans le monde spirituel mokila molili eza na vitesse koleka monde eza physique. Monde physique eza na retard et monde spirituel eza na vitesse koleka. Na monde spirituel mwana mobali akoyi kokoma mobali to mwasi ya muningane mobali na butu. To comme mwana mwasi akoyi kokoma mwasi to mobali ya muningane na butu. Okoyi kokoma momo mukime koma mwasi akokoma mobali ndeko ne mwasi. Bible bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il n'a tiré ça pour enseigner binoté? Suite au tel phénomène, il y a PD. PD zana naza mwana mobali oyo azobi mana muningane mobali. Donc moko par rapport à besoin oyo et sengeli moko sepeli ça congé na ye ou congète moko zo koma mobali et moko zo zonga lokola mwasi bien que mobali baza même sexe. Ndenge mo pe na phénomène femme et mari de nuit, mobali akoyi kokoma mari de nuit to femme de nuit ya muninga na ye mobali. Ndenge mo poto somona ba lesbienne o bande ko na biso ba bengi ba lele ba lesbienne eza mwasi na mwasi nga mususu mwasi akomi mobali ya muninga na ye mwasi et na butu pe sala bongo. Ce sont des choses eux les quand na butu déjà bongo na moyi ezu forme ya ba lesbienne te ezu pe forme ya ba PD. Bien aimé so déjà ozaka na mwasi moko aza ndekono ya mobali o komisa ye mwasi pona yo bien aimé na ko conseil yo le cas de délivrance n'hésitez pas benga numéro auto ko songa yo na mabondeli. Se pose kana muninga no mwasi akoma mobali pona yo to yo koma mwasi pona ye yo tikala mwasi akoma mobali pona yo to yo koma mobali pona ye tikala mwasi bien aimé le cas Nzambe répands-toi. La Bible dit ceci, Jean-Baptiste a dit race de vipères qui vous a pris de fuir les colères de l'Éternel, répentez-vous. Ce que l'Éternel attend de nous, la repentance sincère est vraie. Répare-toi.
ce que des choses dans le cadre de la pratique. Nous sommes dans l'introduction de notre enseignement sur le phénomène femme et mari de nuit, autrement dit, mari ou femme d'esprit, tout partenaire indésirable. Si tu as défini le phénomène où il y a ensemble, il y a des événements où il y a anormal, où il y a entre bateaux, où il y a se ressemble bizarre vis-à-vis de milliers de bateaux. Phénomène où il y a mari ou femme de nuit, où il y a involontaire, il y a consentement libre, il y a moto. Tous les exemples dans la Bible, dans la Genèse chapitre 6, verset 1er, qui est dans le 4e verset, quand on a besoin de solo, il y a un ange. La Bible dit, Nzamba sala ki basi kitoko na mukili. Nzamba sali basi kitoko na mukili. Basi bazaki tellement kitoko. Na kata kitoko ya basi, Bible bisinga ete ba ange tong ba talimiso na si ba moni basi ba leki kitoko. Ba ange ba kiti ba lati nzoto ya mibali. Ba komi lokola bana mibali, ba lingi basi ba boti na bango race de géants. Race de géants wana, eza race moko oyo lelo ebima na descendance même ya Nabucodonosor auta na descendance wana ya race ba géants. Nzamba silikaki abomi génération wana abomi ba wana ba ange ba désobéir à cause ya kitoko ya basi. Voilà la raison pour laquelle basi mingi bazo tomber victime même na mokila molili. Basi mingi bazo tomber victime même na mokili oya biso bato. Au monde ba musique profane ba utiliser ka basi ba obinisa bango na tolo tout comme sima na bango. Ba oleta bango presque à moitié ni ou demi. Et bah dans ce moment faut pas pesa kaka oeza ba pesi na bango to sima na bango, excusez-moi pour les termes, et je pense qu'ils ont enseignement. Moi ça zo tomber victime pourquoi? Parce que Satana ba ange bango ba na rolo na basi. Bile meki toko na yo e ko tomber so victime na bandoki na bato mabe. Bato mingi bazala posséder à cause ya beauté on tient ba pesa ye. Et ce que ça en kata Christé mokila muli e ko manipuler o koleka. Bible be ange ba kiti ba boti na bato ba boti ba fils o ba race de géants et nzambe asilikaki. Na kata nini wana to moni sika ba phénomène bizarre ba ndiko botama et bimisi ba esprit moko ba bengi bango ba géant wana ba bengi bango Enkib ba bengi mususu Sikib mususu ba bengi Asmodée. Race ba géant et sali ki ba bota ba esprit. Esprit wana to bengi bango Enkib, to bengi bango Sikib, to bengi bango Asmodée. Enkib azanani. Enkib balobi esprit mal absorbé une femme pendant la nuit. Babi aza esprit moko oyo azwaka nzoto ya mwana mobali pe asakani na mwasi pendant mwasi azala kolala na butu. Ezana bato bazo vivre makambo wana. Ezana bato pe bazo vivre lelo makambo wana so ala na butu asanta lokola ala na mutu. Lokola ala na mobali. Bien kaza marié te. Mais surtout quand tongo a senti vraiment mouvement local, je vois mutu moi na action moko. Parfois tu te poses tant de questions ma sœur, mais makambo iso comme na ngandeni. Ezana esprit obabengi Enkib nde ayaka ko sakani la vie na yo. Et babuto ba te beleza ko beba. Pourquoi babuto beleza ko beba? Parce que Enkib ici a continué kati ya vie ya mutu. Aza esprit o azoya tant moi si alali, ye azoya pona ko sepelisa mwasi. Tobi no ba signe na bango. Tobi no introduction plutôt, ba kamni to expliquer comment mari to femme ni ba koyo ko ruta na ndela ba jeya ba boti be esprit auto bani na kombo ya Enkib. Bongo Sikib azanan. Ba baza de momo famille oya yaka tango mobala za ko lala. Wana jusqu'au forme ya partenaire indésirable auto bengi femme de nuit na terme oyo ba Dieu ba yebeli. Frère madame Sousso lala ko sutuki. Et si on me baby même na bilamba. On lala ko sutuki, on comprend mais comment na lala ki bien na loti ndoto moko boye. C'est comme si nazaki na mutu moko na butu. C'est comme si nazaki na mwasi vraiment. Et tant on l'amour que sentir vraiment que au éjaculer même na bilamba, au baby si même teni.
Parfois tu te poses des questions, mais pourquoi makambo ezo salama? Et ça, esprit auto bing na kombo ya sikib de ayaka ko sakanila na yo. Parfois, on s'est marié. Et les mariés peuvent se poser des questions. Bon, on peut se marier. Et c'est que marié de toute forme de nuit, célibataire, marié. Non. Et c'est un esprit qui est comme Asmodée. C'est un démon qui a refusé de détruire le mariage et le foyer. Asmodée est un spécialiste. Il a détruire le foyer et le mariage. Asmodée est un couple à Kaboli. Norbert Selino Lissolomoko, histoire vraie. Et Sama, Moussa Nanzami, moi, tombera victime à Makambouana. Histoire vraie. Bien aimé, quand ça l'a précédé, il y a Makambo. Moussa Nanzami, on a tant d'engagé moi aussi, à Sambeli, le coup de sentiment côté qui, père spirituel à ABC, mon fils, Kobala moi aussi aux anaïtés. Sambela bien, ah boy, non, c'est mon âge, apesi ba combat ko yiko pesa. Bien aimé dans le Seigneur, tant on de ko Moussa Nanzambe a bali moi aussi. Azu moi aussi na bali. Na nuit da noce. Kaka na même boutouana. Mobile a senti ba comme na sima kolo na kati ya nuit da noce. Histoire vraie mais bien aimé dans le Seigneur. Je n'ai aucun intérêt ya ko kosa liboso ya batebelo bazo la nanga. Na nuit da noce. A moni sima kolo. Donc de ya moi aussi. Na de ya partenaire indésirable de aye na kati ya nuit d'annonce pour na koluka ko compliquer di bala na bango. Au bien-aimé dans le Seigneur, mamsou faut un côté trouble parce que présence ya partenaire indésirable à ce modèle côté na kati ya couple na bino, à ce modèle côté na kati ya foyer a mimi désharmonie conjugale. Na place harmonie régner désharmonie a même ba pensée beaucoup négative a même complication dans quatre foyer. Mais l'Éternel dit bon atteindre le ba oyo pour me bokango na yo et kango na yo. To ignorer la réalité spiritualité. To ignorer ma kambezo lekate. Vous savez dans le livre de Genèse, dans le livre de Apocalypse chapitre 12 verset 12, Bible le dit et likolo sepela pe bato bozana likolo. Mawana mabene parce que Satan a quitté Aza animé na kanda makasi ayebi que tana eza mukie. Le diable est descendu vers nous les hommes. Et voilà la raison pour laquelle Jésus Christ a dit veillez et priez afin que vous tombiez dans la tentation. Vous savez que le diable a quitté la milieu de bateau. Et celui qui n'a pas Christ Aza manipulé. Moutou yeso za kat na été, moutou a tellement manipulé. Mais moutou yeso za kat na ye ou avant ayamba kolo comme Seigneur sauveur motoana aza sauvé na mamkambo oyo. Bien aimé dans le Seigneur, Asmodée a continué ba foyer azo bebisa ba foyer. Toujours bakara toujours les enseignements to kindaka malembe je sais qu'il y a des questions au bokobenga numéros affichés na pande écran na bino okobenga na numéro ba affiché et nzamba lola osanga te ko pambola yo pe s'abonner muto non s'abonner te na Kilongo TV. Parce que tu continuer l'enseignement aussi, phénomène mari et femme de nuit, et l'enseignement est belé. Tu vous pouvez lire dans le livre de Tobie, et ça, dans la communauté chrétienne, livre à Jérusalem, dans le livre de Tobie, peut dire l'histoire Asmodée. Vraiment qui ne permet pas à l'homme de s'approcher d'une femme, surtout les relations sexuelles et les prostitutions du mariage. Proposition du mariage plutôt, veuillez m'excuser. Babi Asmodée aza démon oyo a permettre te mobile azwa mwasi pe aboya ka ba relation oza sexuelle pe azo pekisa ba proposition ya mariage. Toko fongola ngo. Asmodée tango continue ba vie ya bato a pekisa mobile abala mwasi. Ako pekisa mwasi aza heureuse. Ako pekisa mutu a proposer mutu. Parce que Asmodée a côté. Bien aimé toke si je na premier signe o toko expliquer biso na enseignement lelo bongo toko chiter na biso na premier signe bongo suite lango ko yana enseignement ekolanda pour na mbala sima. S'abonnez-vous na kati ya Kilongo TV. Bokozala jamais déçu na enseignement malamu pe na ba diversité ya malamu na kati ya Kilongo TV.
Tolongi to le blasikoyo le signe de leur présence. Ba signe ya ba présence na bongo. Alléluia. Zamba zama lamu. Signe ya présence ya ba partenaire indésirable autobing ba mari to femme de nuit. Babinin, vivre des rapports sexuels nocturnes. Ko vivre comment ko yeba ke oza na ba mari to femme de nuit. Ba signe eze belé mais toza quelques signes. Nous avons plus ou moins 175 signes. Ou l'action que ça ba mari to femme de nuit. Landa biso na bo kebi to la ba signe ya ba présence na bango. Balabi bato mosusu ba vivaka ba rapport sexuel ya butu pendant la nuit là azo vivre azo passer rapport sexuel na mwasi moko to na mbali mo mbala mosusu ebe longi na yete ma mosusu pa kangi yete miso pe ba identifier ka déjà. Bien aimé, un jour naki ko ya mandeko moko asape mon Christ intercesseuse. Bien aimé, des mois banga kombote ya mutu abanga pe titre mutazana ngote mabanga Yesu Christ Nazareth avant 4 la mutu position mutazana 4 na Yesu Christ. Okoyiko za intercesseur, okoyiko za intercesseuse, okoyiko za protocole, okoyiko za évangéliste, okoyiko za pasteur, okoyiko za ancien diacre, okoyiko za la 4 la kolo chantre to nani mais soki Yesu Christ Nazareth oyo yamba opesa isikate ne ba pesa biso na fermissement l'homme animal moto zo tambola sans nzambe moto apesa mu Congo moto apesa na sikate soko za moto zo tambusa yo moko vina yo boye so tambusa yo belme quelle que soit citation quelle que soit comme na yo l'esprit ba sakanila yo ndeko na za intercesseuse de l'église na bango et ceux qui ba bandi ko pesa prophétie o yo qui peut prophétie o bima ke ndeko nzamba sela ke mais elle avait un problème. Problème les akini, azaki na problème ya partenaire indésirable, auto bengi mari de nuit. Ndeko wana ye, to sambela na ye, to bandi ko sambela. C'était seulement ici na kati église centre missionnaire Antioche Sema. Je salue mon père spirituel l'apôtre Tché qui est ça là, mon grand frère dans le Seigneur, l'évangile Daniel Matondo qui est des États-Unis dans ma pambola yo. Et c'est que notre pasteur, le pasteur Jérôme Kokila, Oyo, tout ça, naïe, Zama Pamba Bassan, Zamigno, Sobasa Libanda, et centre missionnaire Sema Antioche. Donc, on va permettre tout ça, pendant ndeko à quoi partenaire indésirable ou à Kotakat naïe, Ezaki papa naïe, Moko Oya Botaye, c'est un occultiste. Papa va dire dévoiler secret. Et ce qui est grave, ndeko ayebi singabi, esprit oyo a koma koyo kisanga iso nesika ona koyo koyo ka sonité abi même nazana kati ya mutuka o mona pongi zunga mukina lali soka na lali fo mutasi mangala msanga me ma sœur makamnyo zo sala ta makambo zo sala akosutuka mona muni ba perte blanche na njoto même na kati ya mutuka bien aimé dans le Seigneur ceux qui diable a eu possession vie na yo ako manipuler yo ako sakanilo même. Et si ko bakoki kosaka na yote la sœur aleli abi même na kati ya mutuka na obima zoba na osala ba art oyo koki kosepelisa bato te na kati ya mutuka mona fo na senti moi pongia muke c'est comme si nazala mbali mona mutu akosimanga ma sœur la muka ta makambo sa etako na kolamuka ba perte blanche na kati ya makolo na ngai pourquoi parce que esprit auto bengi na kombo ya partenaire indésirable auto bengi mari de nuit o aza tata na ende azo sala ba n'importe quoi. N'a qui bien de quoi ça intercesseuse. Bien aimé dans le Seigneur. Titre zanango et koko kosayo. Parce que beaucoup de gens, bakansaka, sont aux même pasteur, aux même évangéliste, aux docteur, aux prophète, aux meneni, des mots qu'on s'en a été. L'apôtre Paul, oya comment malamu, oya yebi iso yesu malamu, oya fansa mon boko bon cette doctrine. Un jour, azoba misérable que je suis. Abi motama o nazali, nana ko kangolanga, nanzoto oya pasi. Apôtre Paul, moto a une connaissance à ma cache. Mais l'apôtre Paul a le misérable que je suis. Bien aimé dans le Seigneur. Présence, comment qu'on vivre la présence, il y a un mari ou femme de nuit, tout partenaire indésirable, dans le bandoto, par rapport sexuel nocturne pendant la nuit ou pendant le sommeil, ou le sommeil, ou qu'on vivre en gros. Balobi, ils appellent baka mususu ezali esprit humain
oyo abimi na kati ndoto aza ko sala wana bato. Vous savez quoi? Ebi bato basambelaka na ba église mususu bazama yele. Ba église mususu tel que babima akoki jamais ko sokola mwana ye ya mwasi to mbali na miso ya bato. Pourquoi? Parce que esprit akoki ko posséder yo par rapport ya oya zo mona. Voilà to bilango na kati ya makambo. Deuxième point, monsieur de temps de dossier, les portes d'entrée. Babi basi mingi na ba relation sexuelle pendant la nuit bazo mona batu oyo baza ba invisible. Naka basi mona mutu pendant la nuit azo mona zo pimana mbali mozo kushina mbali moko o azo mona elongi na yete o azo yeba yete et comme la habitude et comme habitude habitude qui na tamboye likambo ekomela ngai. Bien aimé ko bo sentir to bila le signe et leur présence ya ba partenaire indésirable. Yango za premier point na biso neto côté libre. Na bi basi mingi pendant la nuit azo lota azo kushina mbali o ayebité o paso mona elongité. Et mba monsieur comme habitude okoyi ko se retrouver na kata kawana okoyi poza na kata makambo oyo que pendant la nuit o senta ba phénomène bizarre. Ozo mona ke lokola ozo bimana mutu mobe ozo yeba te ozo comprendre pété mais mutu awuti wapi mutu aza nga makambo nani olamuki na tango senti bonza ko lemba o senti oza ko beba o senti mo ba porte ba perte bien chez salamilio eza ba signe oko ko identifier que ozo vivre na ba partenaire indésirable to ba force auto bengi phénomène mari ou femme de nuit ba signe na bango. Basigne ezebele okoyo baki non nga lota langa bandoto anate mais tant ozo ko évoluer na kata seulement par rapport ba signe to pesa au comprendre nini si to koza lokola signe babi rêver de mariage la nuit où moto azo rêver wa mariage na butu oyo azo bala na mutu oyo ayebité même ba musu mutu aza déjà marié. Bato musumu na za marié malota ndoto babali ye na butu alota ndoto sali feti mususu alota ndoto sali feti mususu babali ye. C'est ça ozo collection ba signe babini ba couchement nocturne ko bota na butu musumu na lota zo ndoto aboti mukoso na minde ko mo babinanga na kopona kate na butu na lota ka ndoto na zuizemi mona pesi mami ko na lota ndoto na boti na bise mi maser ozo sepela oloti ndoto bwali ozuize mi po boti tamozo melisa abi mukom susu e kamusinga na lamuki na tongo na moni na bassin na nga to na mabele na ngai mai lokola mutamelisa ki abi a des fois bo excusenga eza enseignement bande konanga bible on peut payer par manque de connaissances faut tout ba o eza bonga bi mona na lamuki na zoka lokola mito mabele na nga ezo sala passe lokola muto osi amelisa na tuni na boisi obota bino na bota te. Mais na santa lokola mutamelisi lokola ba mikusa mongo boye mona ba mai ba miliki moyo ko inga na bisema ser na buto za mama na nenyo yo oyo yebite oyo babi moi si après avoir ko bona ba période na ye si mango zo mona lokola zo melisa bien aimé yeba on déjà que pendant la nuit ozo bota bana ba muso bota pe ba lebele ba muso pe comme habitude bien aimé ba misana na makama mabete ba misana mabete izaka basinyo to lobela babi watu misusu poko pa basinyo yoza mutu misusu mona lota ndoto asere tuvana kati ya ndako moko dotu ya mutu ya yebite mais mba misusu ndako mwa ya kitoko aza maîtresse ya ndako wana zo lamba zo sala nyonso mais amona mutu alambela te amona pe mutu asela musala te babi za basinye ya présence ya ba mari de nuit. Bien aimé Djamba Zolokum, même na kata kilongo to parler si les songes, ndoto zanini. Na fongo la parenthèse mo ya mukie parce que toujours chité ba silanga sin na point to komi. Batu mingi ba lotaka bandoto. Abenga ezana nga ndoto, na otengi ndoto mo boye, na zena ndako mo kitoko, na so lamba, na bala kinde ti mbala ngosko na mona ki eti na olamina ti lo na mesa to mbala ngoye, ba mona la muki ndoto sili. Bien aimé, mamso za na contact.
na ba partenaire indésirable to ba femme ou mari de nuit na kati ba ndoto yo lamba na ndako moto wana moto ngonani ndoto na baka eza image vrai oyo nzamba zo lekisa moto direct ou azo traiter na moto te na moto musute intermédiaire zati moto mo direct na ndoto azolota. Bien aimé, le cas de délivrance numéro na ngeza affiché wana na bandeka benga na plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667. Oza première partie na biso tozo kende na biso malembe toza pressé na motute pour na koyebisa biso si phénomène femme et mari d'esprit toza kana kata ba présence na bango par rapport ya bateau et bazo sala biso signe que tozo chité awa ba signe silité to bana ba signe bongo to kota na deuxième ni wana na mission okoya mbalasima to na silima okoya mbalasima na ngito sambela mamsu na ndambu ona lobby o se retrouver mamsu na kata foyer na yo mbilinga koti mamsu na kata vino ndeko mwasi pia mbali o santa ba présence ya batu moko o se retrouver na première partie total déjà ko hésiter te benga na plus 243 89 52 667 to ko sambela na yo et le Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, a ko délivrer yo. Donc tout semble pas dans Zambie. Alléluia. Na sengi na yo kolo Yesue longi sanga ngai na leli na yo nzamba archikosie bundelanga bundelanga papa bundelanga bileme sambele longo na ngai loba kolo Yesu Kristo Nazareth na ye liboso na yo na yoki maloba na yo yoka ndoko ko kangola nga na mitiki na sia makolo na yo bundelanga bitumo na kokate bengana présence nyonso ba partenaire indésirable na vie nanga na pika loboko na yo na pika loboko na yo na leli na yo kolo Yesue bundelanga Alléluia bundelanga to mona boko no sikonga na sambela pona yo kotala rang social na yo te kotala ozate mais mona nzamba ko kangola bien aimé komitika te ba esprit oba sakani la vie na yo. La Bible dit ceci: si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et attend au moins na moto Yesu Christ Nazareth nga kangola yo. Lève tes deux mains, sois connecté na nguya molimo mo santo. Oko bikal boko na nzambe mesiko zali. Même na ndako siko zali. Même na kata chambre siko zali. Pexelo ko seko mino distraction to mola boko likolo. Je sens une forte puissance. Jésus-Christ de Nazareth est présent et siko zali parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Aza partout au même moment. Même na kata chambre siko zali na kata bureau. Même chose dans la kata méthode casque. Il est là présent. Il va faire quelque chose. Je sens l'onction. Et cette onction bientôt sera déversée ou libérée. Mon colonion son montaroso même mon cas onction est permanent. Je crois à la puissance de l'Éternel. Père très saint Jésus-Christ de Nazareth, je libère ton onction maintenant. Que mon tonio soit ko kangama na partenaire indésirable. Mon tonio soit vivaka présence ma partenaire indésirable. Habite loboko na yo. J'ordonne maintenant tout esprit impie. Force union c'est ma partenaire indésirable. Allez bo tika ndo tande konanga. Bo tika ndo tande konanga mbali. Bo kende na bengale bino maintenant na kombo na Yesu Christ à Nazareth. Tala moto nzambe ndenge simba ndeko. Tu sens le feu là où tu es. Ozoka moto nzambe. La main de l'Éternel quitte même na kati siko zali. Zambazo simba yo marabo santa utumenego. Kena loska chimanaska orababa saina mana chikemenego. Loboko nzambe zo simba yo. Sois visité maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Tant d'ozoka vertige. Ozoka moto na maboko pena makolo na yo. Nelongi na yo. Oh merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Mamsu va période ne kanga maki. Mamsu va partenaire indésirable va kanga va période na yo. Aizo fonga maintenant. Na pesi ordre. Na kombo na Jésus Christ Nazareth. Pika lo boko na Nzambe. Saint-Esprit, merci. Merci le Dieu de la Bible. Merci. Kolo merci. Zingande ko na chama kila na yo. Na kombo na Jésus Christ de to sambe pe to lobi. Amen. Merci Nzamba lo la pambola yo. Apambola moto nyonso oyo Olandi ndima na libondeli. Dans Hébreux chapitre 2 verset Bible verset 4 si je me trompe pas Bible le liloba oyo batia ki biso mpe batia ki bango mais pas la bango saki be fete pourquoi parce que 4 bon qu'on dimisa quitté ndima na auto lobi et Nzamba lola il va faire quelque chose dans 4 bon mois na yo tika Nzamba lola pambola yo. J'ai béni mon caméraman réalisateur Koko Dema et notre coordonnateur Rabbi Maving on a coordonné mission Nzamba pambola yo na montage Nzamba pambola bino. Merci à mon frère Patrick Dianda Nzamba pambolo na sente kuna Nzamba kanise bino nyonso tokutani na chapitre ya mibale. Ciao, merci.